Matondo bandeko balandi yenge kieno na banso sika bozwani kolanda biso tata Ngunza matondo mingi yambo ya maso lokumu mpe masanzoli ezonga bongo na tata mokili yabikela mobiso wapi oyo ayebi epai visite ya mokili etangameli wapi oyo pe ayebi epai maso makofungwamela matondo na motindami ya tata mpo na biso Fomoki Mbangu, motindami ya biso bana bandombe wapi ayaki kolakisa biso nzela ya lobiko mpo na tombwa longengo pe elonga na biso baindo lolenge alongisaki bakoko babiso uta mibe uta kachopa uta ngipito Fomoki Mbangu motambusi baindo na emergence matondo bongo na basanto babiso wapi iye yaki mpavita mofungole kuke ya koya ya bilaka ya Fomoki Mbangu wapi oyo mbutamachua kolakisa bongo bokasi mapinga na eteni ya arme wapi balukaki tombo ya bandeko ne baindo nde memelaki ekufa matondo na basanto babiso baso batelamaki baikaki mpiko mpona koluka bolamu mpe bongo tombwa mpe kipwanza ya biso baindo mpe bapesaki makila na bango bomoi na bango nde lokumu na bango pamba te balukaki loposo moindo azonga mokonzi mabele na ye nde lukeli bango liwa basanto na biso bazali na biteni biso efandaki baindo bazali mingi koleka matondo na bangunza banganga ngunza iye bongo bayeneleko iye ya pasi ya corruption ya mayele mabe ya mungunya oyo aterrorize conscience ya bana bandombe kasi bana Fomoki Mbangu bangunza batelemi mpona kozomisa sembo elakaki eteyaki Fomoki Mbangu ya ntongona matondo mpe bona bana bilaka ye bazokoba komanifeste ke bana Fomoki Mbangu bazali balamuka bongo bazali matondo moka kozwa na bana Fomoki Mbangu bana bilaka esika banso bazwami matondo mingi nde bongo lelo toye lisusu liboso na bino pamba te maye mazoleka na mokili esengeli bongo tobeta lokole tolamusa bongo bana ya Fomoki Mbangu esika bazali pamba te ba grand événement eza kolobama komonisama kasi moyindo na pongi ya Occident na pongi ya colonisation na pongi ya christianisme na pongi ya Islam moyindo alali makasi koleka kutu moto ya molangwa moto ya drogue kasi pongi spirituel eza makasi pongi scientifique ya Occident ileki makasi pongi ya politique ya Occident ileki makasi pongi ya mapapaya nde yingeli na bana baindo kasi ngonga ekoki Moise bini mulunge wana chaleur wana nzoto ekoka te kosupporte molimo kolamusa nzoto pamba te ngonga kolamuka esi ekoki matondo mingi nengo ya likambo to mama ya likambo na biso ezali bongo kokweya ya bana ya Yahweh kokweya ya bana ya Yahweh ingeta ngonga ekoki loposo pembe maemaso ye asali ya pasi ya kokabola ya division ya konyokola baindo ya pillage ya nkite ya baindo po atondisa babanki na ye mboka na ye e asali mboka ne comme si modèle
comme si bana ba minéré, comme si baza batu malamu. Et batiki Afrique bana ya Nzambe, batiki moyindo na état ya bonyama ya konyokwama, et ba installer pauvreté en Afrique. Pambate la pauvreté, la faiblesse spirituelle, morale, physique. Yang batikeli et Afrique pambate Afrika sengaka bango. Azala bo mwana bitinda o ben jonction, il y a des dirigeants européens, il y a des dirigeants occidentaux et bako ba donner des leçons, bazo tinda kaka propre africain na détriment ya bande kone, na destruction ya bande kone, na kobebisa ba valeur culturelle, traditionnelle, spirituelle. Moindo yemo akomi agent élément ya destructif, ya destruction ya propre valeur na ye. Pambate kela simoko Occident atie et apesi mateya oyo elakisi solo mateya wana toza kolanda, kela wana toza kolanda et toye kolinde bankote ya bapaya, kasi toye koliki bomoto ya kozala na biso bayimbo te, nde yango ezali kobebisa biso mokolo na mokolo. Ngonga ekoki kokweya ya bana ya Yawe. Kasi yambo tokoba iteya oyo to malengisi oyo to maloba ya mokolo ya lelo oyo tata tindi toyebisa baindo toana image moko tokotela bino bandeko balandi pona kolamusa bino. 4 jours passés, zaki mercredi na kanisa na rentrée ya conseil ya ministre na France Emmanuel Macron wapi oyo maloba ya lobaki na conseil de ministre wana e solo ezali maloba oyo etalisi ngonga bazolekela ingonga oyo mokili komeleli bana Yawe bakomi na suka. C'est la fin. Il y a règne de l'Occident. Tolandi baso, 10 matozonga libino. Maton. De rentrer avant un séminaire qui se tiendra la semaine prochaine et qui nous permettra de balayer de manière beaucoup plus large et détaillée les prochains mois et l'action du gouvernement. C'est une reprise, mais l'été, je le sais, était actif pour plusieurs d'entre vous et je veux vraiment remercier les ministres qui ont été le plus au front, en particulier côté intérieur ou santé, et qui ont, aux côtés de la Première ministre, eu à affronter beaucoup d'éléments d'actualité, ce qui me permet d'ailleurs, par leur truchement, si je puis dire, de remercier d'une part nos pompiers, nos élus et l'ensemble des personnels de l'État qui ont eu à faire face à la fois au grand feu que nous avons connu durant cet été, mais également aux orages, aux intempéries. Remercier aussi nos agriculteurs qui, quoique étant victimes de sécheresse, ont été des acteurs extrêmement clés de cette lutte contre les feux, avec beaucoup de courage et de dévouement. Et apporter aussi toute ma reconnaissance au personnel de santé qui a tenu durant cet été. Nous en parlions hier avec Madame la Première ministre, mais je crois que force est de constater qu'il y a eu des grandes difficultés. Le ministre en a rendu compte et s'est porté auprès des différents établissements hospitaliers ou régions qui ont connu des tensions, parfois plus que cela, mais il y a eu aussi une très forte solidarité. Durant ces dernières semaines, nos forces de sécurité intérieure ont été aussi largement mobilisées et nos armées ont été qui ont mis en œuvre les directives que j'avais données au mois de janvier dernier, en particulier pour réorganiser notre dispositif au Sahel. Je veux ici les féliciter très clairement pour justement la marche qui a été conduite et qui nous a permis de tirer les conséquences des changements qui se sont opérés au Mali et qui aujourd'hui nous permet d'avoir un dispositif sahélien réorganisé, en particulier autour du Niger. Le moment que nous vivons, et nos compatriotes le vivent avec nous, peut sembler être structuré par une série de crises plus graves les unes que les autres, et il se pourrait que d'aucuns voient notre destin comme étant perpétuellement de gérer des crises ou des urgences. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement.
D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Celle des liquidités sans coût, et nous aurons en tiré les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise. Celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles. Nous l'avons vécu pendant la période du Covid, nous revivons ici avec encore plus de force. La rupture des chaînes de valeur, la rareté de tel ou tel matériau technologie réapparaît, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également. Et là, nous aurons des dispositions à prendre pour tirer toutes les conséquences. Nous avons déjà commencé de le faire. Je rappelle le Varenne de l'eau qui s'était tenu il y a plusieurs mois et qui avait donné lieu à des choix très structurants qu'il nous appartient de mettre en œuvre. Nous irons. C'est aussi... Matondo bandeko balandi tozongeli bino na bandi image euti koleka kaka awa le 24 mamisato awa mercredi na mois oyo tozali 8e mois oyo 2022 azoloba devant baministre. Donc Macron aza président aza premier citoyen aza informé donc ala badoni nyonso esalaki aloba, et en dehors de ça aza spirituel, aza président conscient. Donc o azoloba eza penza bongo alobi nini ambate a remercier ba personnel na bango ndenge moto tumbi bango tumba pe kaka bango chez CRS na bango ko kauka eza kaka ipai na bango. Donc tote koloba que nature eza même contre l'Occident, contre l'Europe, eza contre bango pambate balekisi mabe kosala na mokili. Et plus grave, bana ya tata mokili bana yambo et baza la base ya échec ya Afrique Occident. Donc ceux qui ba yaki Afrique te, ceux qui ba occupaki mabeli na biso te, ceux qui ba ki ko coloniser biso te, mais Afrique azo sibi ba sort o lelo te. Mais le Afrique aza christianisé te, islamisé te. Donc bango nde ba yaki ko perturber ordre divin. Et il faut bazwa retour na yango. Yango komona ete nyonso ezo salama. Mais alobi nini? Tokeni na ko fungola mai oye alobi baza comme si na destin ya ko gérer kaka ba urgence ba crise na ba urgence ingeta oloni yango kobuka. Donc a putain sur maloba na ye alobi ete bazo vivre donc bazo bika na changement, donc na bouleversement mbongwana kobongwana ya maimazolekela bango et baza na fin de l'abondance, donc suka ya kofulukisama lolenge bazo kobikela lelo mbongwana ya makambo ezosalama makambo ezobongwana et bakomi na suka ya kofulukisama na bao, donc suka ya bomengo, la fin de l'abondance pe a énumérer yango abi même fin abondance ya terre na ya matière pe keso musika na ya mai. Donc c'est kofulukisama au contraire nango eza kokelela, donc bakomi kobika na eleko ya kokelela même mabele kokelela bisalelo et kokelela mai, et ce autobi mai l'eau c'est la vie, donc bazo kelela bomoi. Donc ça cause boya ki alba kozonga à l'époque ya bougie te, mais bazo zonga à l'époque ya bougie so akoki pete na mwinda ya ki François to kotindela bango. Europe moment oya komi na yango eza très sérieux. Des fois dirigeant africain, l'homme africain azoye bate époque nini l'Occident zo kenango ana shit libre moko balota yango te bakanisaka yango te, mais natique s'imposer bango fumuki mbangu et na kiti ya bokonzi na ye ngonga ekoki ya reine tata bampungu tulendo
ya Fumuki Mbangu, fin ya règne ya Yahweh et fin ya règne ya Lucifer. Ezaka ya bango. Fin ya bango nde komonisama na oyo ezosalama lelo na bamboka na bango. Nyonso oyo Afrique azo vivre et bango bako vivre yango fois 3. Ba sanction ba sanctionnaki Russie ezongeli bango. Donc bazo bika na bomo ya lisuma po basumuki. Nyonso bakosala ekotourne kaka contre bango. De toloba lelo ba grève na Grande-Bretagne o batumboka ba revaka. Augmentation ya salaire ba grève ezo salama. Inflation et boy kokita ba crise déjà bandeli bango. Allemagne kolobate yemoko France n'en parlons même pas. Essence ezo mata, électricité, énergie, courant. Tu évites quadruplé, tu dis bazan insuffisance dans tous les domaines. Et la fin de l'abondance. Donc comme la terre à crise. Comme la crise. Et bango ba tang ici ba finance, ba prévision, ba tang ici ba théorie nyonso. Mais devant la réalité divine, l'intelligence humaine, ça gémit. La loi de la nature, les amakasi koleka, connaissance humaine. Et l'élo, Europe, France, a comme un système de délaissage de la participation dans le courant, le tiliki, bino na obscurité, jamais vu, jamais atteint, toyoka moté. Et Belgique qui écoute, tu éviter ton le nini. Kumu musée ayaka akanika kama grim, bedi bandita minene maba e kendete et ba grève ezalaki. Bongo lelo Afrique nekezo kende ko saliene na Russie et ba dirigeant Afrique bazo sangana conscience Afrique ezo lamuka. Di tozo ke en Afrique na conscience collective. Oza effort ya mutute na auto-organisation au sein en Afrique. Et surtout kangi exportation de matière. Yango makwa lo yango fait la matière. Première oyo ba yaka ko provisionner en Afrique. Et Afrique a une abondance. Il y a carburant. Quand nous ne parlons pas Congo, na pétrole azanango. Et tout le sous nini na biso ba immigré africain tout ça là ngele. Pour na hiver prochain o ezali o ezo ya pa na bango ba kobuka koni ba moins 26 o ebeta ba mboka na bango malilo ezalaka kuna neige ko ya wana siko courant zate et chauffage ezate kutu ba komi même po ba sukola maboko bazo banga ko chauffer mai et lima ya mode ba fula susute parce que ba na ngote et Poutine a kangi azo kanga pétrole na ye. Donc, bah vivaka grâce à l'Afrique, grâce à l'ignorance, à la faiblesse des gens africains, des nations, des nations prospères, des nations grandes. Mais les lots, Ngonga et Koki, et les nations, sa vraie nature, France, ça a exploité l'Afrique. Azali, avant-dernière, l'Europe, mais l'Europe, ma troisième pays riche, l'Europe. Et Bazoko, il y a fin, il y a Bana Yahweh. Yondo nanga moyindo tomilengela retour na biso tomilengela oyo tozwi te ba ton vigné que chez soi ngonga ekoti l'Occident azoke la même maille biso ba kala mwezali ba fleuve na biso ezali ba cours d'eau ezali to na abondance ba forêt na biso ba te koziki sa ba etandi mingi ba hectare mingi bango eziki même kolia ba kokela même kolia oyo pamba te ko kaukane ezali ba kolona wapi Ngonga ekoki moto moyindo telema le mona distraction ça est essentiel pour moyina yo polobi mbate bazobetama ebeta yo te fimbo wana ezwa yo te africain moto moyindo mona Fumuki Mbangu
ngonga ekoki ya koekonomize, ngonga ekoki ya kozongela bonzambe ya mfumu kimbangu, kotombola mfumu kimbangu na tradition na culture na ezali na biso tolingana tolonga oyo kabola biso toza oyo sanisa biso loposo moyindo yango esangisi biso identifier biso yango nde identité commune na biso loposo na biso moyindo loposo ya yambo totelama tozongisa mfumu kimbangu na kiti ya bokonzi na bomoi na biso po totombama matondo na koko ya suka mboka banganga ngunza mpe bongo banoko esika bosala mosala kolamisa bayindo matondo.